Vision plus TV.com, site Nabino et actualité et permettre à Bino Bozoa. Actualité na temps réel entre nous, votre magazine au magazine permettra à Bino P. Bo solo la na kinoa bo comprendre pe makambo zali koleka awa en République démocratique du Congo. Bongo lelo parce que jour pour jour et ça la bongo presque un mois déjà depuis mon amboka Roxy Chimanga Mukendi o azali activiste azala qui pe assistant bongo na nani ya UPEN, à l'université à UPEN. Et bon, toko meka ko solo là, na maître avocat moko parce que jusqu'à présent, Cornae va retenir ango, bazali ko retenir ango. Pourquoi? Parce que ba lobby il faut pas ça la autopsie. Alors autopsie, déjà na mot autopsie. Et zali kolinga ko examiner nzoto ya moto to koyeba eloko nini moto wana akufelaki alors que biso nyonso toyebaki ke ko Roxy akufaki po babetaki masasi et babimisaki déjà pe moto oyo abetaki masasi. Mais pourquoi est-ce que bazali ko retenir yango to komeka oswana maître avocat bongo ezali maître Rigen Kabea en dépit pe to komeka lelo CLC comité laïque lelo bakati ba marche to ba suspendre ba marche pour nini to solo bongo pe lisusu na membre moko ya comité laïque et puis to monaka il y a délabrement il y a route plutôt o ezali ko relier commune ya Ngiringiri, commune ya Makala, commune ya Bumbu, na centre-ville, avenue Elenge, sande commune à état moko délabré très avancé, délabrement très avancé. Tokolika, Kosolo la bon, on a ba Congolais ensemble, na ba image, na illustration, to solo la bino en direct, to passe na d'abord na duplex ya liboso ezali bongo na maître Rigen Kabea toromeka kosolo na maître Rigen Kabea walukonka azali pe bongo candidat azaki candidat député na ba élection eleki. Bonjour maître Rigen Kabea. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Ouais, maître Rigen Kabea, question à liboso ezali d'abord ya lelo quand il y a mon amboka Roxy ba retenir yango tina ngonga oyo tout simplement parce qu'il faut pas ça la autopsie. Dans ordre juridique, ceux qui m'ont dit déjà pourquoi Koufaki, est-ce que l'autopsie peut prendre beaucoup de jours? Bon, les Cambouais Bosson, pendant nous présenter ma condoléance dans la Libota, il y a Kondo Roxy, mais na badinyo sokoyo ba kipelike na ndenge mwana elenge mobali atiki mokili oyo ya Nzambe. Pona kaka kubunda kaka pona bolamu ya mboka mais pona ko ya na motuna na yo nakanisa ke motuna na yo ezali na valeur mingi pona koloba ke autopsie basalaka yango kaka soki mutu soki akufi eke bayebi tina ya eloko oyo akufelaki yango te. Mais na kotala ndenge bato balobaki na ndenge pe makambo etalemaki na miso ya bato nyonso ezali te ke bakutaki ebembe na nzela ezali ke mutu azalaki na bomoi babetaki ye lisasi ezala babiki ezalaki bale en caoutchouc ezala babiki ezalaki bale réel donc oyo babiki ezali na libende ekosenga lisusu autopsie te mpona bayebi ke pema na ye kozonga epai ya kolo Nzambe ezali na tina te abetaki ye lisasi ekosenga autopsie te mpe na kokende mosika ya kotuna autopsie nani moto asengi basala autopsie nani moto akoti na kembeke te o nani moto azotia kembeke liwa na ye euti na bale oyo babetaki lisasi oyo babetaki na nzoto donc ezali ata na tina moko te ya kogarde nzoto na ye kolobaki mpona ezosenga kosenga autopsie moko to mosusu yango nde eyano na motuna na ye. Alors, maître, je rappelle que Ozali équipé également candidat à l'élection au Eleki, Ozali oui. Maître avocat Rigen Kabea. Question, mon sous Ozali a koye ba lelo ba congolais pays sous inquiétude na bango Ozali ko se basé na makambo o etali pe moto oyo akosenga autopsie ezalaka famille to justice yemo ko se saisir na moto pona ko sala autopsie pona ko bimisa un peu ba piste nyonso Ozali ya justice. Libe kolobi mutu oyo akoki kosenga autopsie te ekoki ozala pe officier ministère public soki amoni ke
circonstance ou bien eloko po ezaki ke mutu akufa ezali eloko moko clarté et que ozala pe libota pe ya mutu oyo akufi ou bien te mutu nyonso parce que rôle ya justice ezali ya koyeba vérité. C'est ça le rôle de la justice. Oui. Mais ezali ya koyeba vérité, mais quand il y a vérité nango réseau ezalaka toujours kuna na kati eloko toujours na lobaka ke il faut faire la part des choses entre la justice et la vérité. Et moi, je pense que les parenthèses dans l'église, il y a la vérité. Et dans la vérité, il y a la justice. Mais dans la justice, il n'y a pas toujours la vérité. Mais c'est ce qu'on comprend. Ouais, ouais. Alors, mais s'il y a une autopsie, soit ministère public, soit Moutounyoso, ou Amonique, cause, il y a l'Iwa, et il y a cause Moko, Oyo. Mutu ayebite na koki ko pesa ndakisa ozo le garanzela beaucoup ti mutu akufi bomoni ki akufa ki na lisasi il faut ko yeba lisasi wana ezaki calibre 12 ou bien ezaki type ni ya arme o ebomaki et mbutana otoza porteur ni ya arme mais na mboka biso ba porteur ya arme bazali batu ebele ezali vraiment immatriculé te identifié te ezali pas ya koyeba ke mutu oyo abetaki lisasi ezalaki mutu nani to mpe mutu songolo to mpe mutu pakala me na ka ya ndeko rotika nazoloba yango ke akufaki bato nyonso bamonaki ke babetaki ya lisasi ezalaki bale babeti abu portant ezwaki ye akufi bon ezala bale ya caoutchouc ezala bale réel mais ezali lisasi mutu ekubaki ye soki autopsie ezosenge eloko mosusu wana nga mpenza nayebi te soki ekoapportele biso elema nini. D'accord. Merci Maître Rigen KBA pour la disponibilité et surtout pour éclairer les Congolais au Bazali Kolanda à ce net moment. Merci, merci. D'accord. Et puis, tu continues à faire mon sous-sous. D'abord, avant qu'on continue à faire mon sous-sous, Ezali Koye, moi, Namboka Roxy, Cornae, Ezala qui déjà, pesa qui déjà date moko, il y a vendredi, Elinga Kebima plutôt le vendredi, il y a semaine, il y a tiki, Lekisi, Nangonga Oyo, bato bazali ko poser la question ezali nini ko banga likambo nini ezali ko sala que jusqu'à présent Cornae est mérité quand même nanité ba hommage au bato bako pesaye au bato bako ya ko gumba mela liboso ya nzoto ya moto oyo atiki famille na ye atiki bato balingaki ye o atiki pe mboka na ye bongo ezali bongo biso ko se poser pe ba question ko yeba mingi po selon ba information mususu moto o abetaki déjà Masasi ayebanaki déjà bakangaki ye ba présentaki ye pe également déjà devant banani nature de nature nae. Alors torokene bon on a deuxième élément on a biso ezali ko yeba d'abord l'église catholique comité laïque va suspendre ba marche. Pourquoi est-ce que va suspendre ba marche? Est-ce que ba démarche na bango objectif ezali atteint? Tokosolo bongo na mwana mboka Jonas Chombela o azali membre pe ya comité laïque na duplex na biso toyeba un peu pourquoi est-ce que va suspendre un peu ba marche. Bonjour mwana mboka Jonas Chombela. Bonjour. Et mon amboka Jonas Chombela, question à Liboso Ezali Akoyeba, pourquoi est-ce que le comité laïque est suspendre ma marche? Marche ezali suspendu pambate tozali na posa ya koloka lakani ya kopesa chance na bayi Nations Unies, bayi Union africaine na bayi nyonso bazali impliqué na crise na mboka na biso po ete solution ezwama obanda awa tosili kozwa mokano moye ino na 30 avril 2018 nde marche za suspendi mais ezali abandonné te pamba te topesa eleko na masolo oyo oni akokosala marche po ete bamesure ya décrispation nyonso tosengi ekoka kosalama soki esalami te wana yebake na ntongo ya 30 avril biso tokobanda na makambo na biso lolenge tozali kobongisa yango na baaction ya bagrande envergure pamba te mongongo mwana Congo ekokoyokana mpe mpasi na ye esili koleka po ete tozonga na molongo lolenge elongobani crise ewuti komela ntango molai tala ndenge nini toliki mpona kopesa chance mpe temps
na bai bazali kolobela makambo ya mboka na biso po ete baya kozwa biso lisusu mabe te wana tokozongela makambo ya bamarshe. Alors, mon amboka Jonas Tchombela plutôt dans rappeler que aux alliés membres et à comité laïque. Alors, question mon sous alliés à Koyeba aujourd'hui. L'objectif est qui à Nini, est tout simplement pour vivre des crispations politiques. Objectif Nabiso Ezali mise en œuvre et accord global inclusif. Quand il y a un accord global inclusif, c'est une mesure de décrispation. Une mesure de décrispation. Bana mboka ebele bazali libanda mboka pamba te politique ezakati na mboka ezakondima bango bazala o babengi bakisile politique bazali ebele oya biso bazali libanda bana mboka Congo awa na kati ba prisonnier politique bazali ebele na prison pamba te ba militant droit de l'homme ba activiste pour démocratie bazako kangama mingi média public moko te akokoleka na média public kaka ba tendance moko ya majorité soko total bien ba dédoublement ba parti politique makambo na nyonso ezali kosenga ete biso to signaki yango te ba signaki yango ezali ngambo ya majorité ngambo opposition na boko kati ya ba société civile esengelaki ba mesure wana ezwama yango baponamia tant que ba mesure wana zako s'appliquer sikawa de façon sélective de façon biaisée ezali kolalisa mulongo ya démocratie te sala ntina nini barevendication na biso ebandaki mpe wana kambo mosusu tokokoyebisa bayimboka bazolanda biso makambo wana ebandaki na mbela ya bebiskobo balobi mboka ezali kokende malamu te yango wana biso tolobi te tokokotika boyi te balelemi balobi nani azali biso selse totelemi te tozali kati lobi lelo tolobi tokoya tokolongo na mulongo ya babiskopo te po ete mbela na bango nde toyambaki tondimi te toza kosala sika po ete makambo ezonga na mulongo kati na mboka na biso. Alors, mon amboka Jonas Tchombela, question mon sous Cezalia Koeba. Les lots qui des crispations politiques ont mis en application à accord à Saint-Sylvestre et Salemi. Aujourd'hui, l'Église catholique va arrêter Naba marche. Tokozala et à côté le mapé otala likambo moko pour biso tozali kobanga makambo ebele soki moi na mokanda totindi na secrétaire général des Nations Unies biso tozali kosuka kaka wana te même cour constitutionnelle ezali kati na makambo biso tozali kobanga ndenge ezali kokatela makambo ezala bien te il faudra totikala kotelema kino crise oyo électorale crise ya bainstitution oyo ekomi illégitime ekozala résolu tokotika te tant que solution ezali na mbele ya suka ya CLC mpona koyebisa bayimboka obande koliki ete CLC atiki te tolobi jusqu'au bout tokokende tozali na bango ntina suka pamba te tokotika te solution nani ezwami te mapona misalami te crise eza kozela biso ozobanga esima maponami tozobanga alo efanda kobanda lelo efo tosala yango malamu tala na mokuse po biso tozali koyeba tokotika te tokokende kino suka. D'accord. Merci mon amboka Jonas Tchombela. Et le nini okoki olobela ba Congolais bazali kolanda yo c'est net moment na diaspora comme na Kinshasa. Bandeko baza kolanda biso awa ezali mbela ya CLC comité laïque de coordination. Tosengi biso nyonso bazali banda ya mboka na biso tozala kotelema toselemi biso mobilisation dans le total parce que action prochaine kozala de grande envergure ekosenga ete moko na moko acha loboko donc action yango esengeli tobanda komilengela sikoyo po tozela ntango tokobeta biololo biso nyonso mana tanda bisika nyonso tozwami tolobi na Congo mobimba ebandi déjà baformation koleka contre violence bamakambo ebele kotambola po ete tokoka kokota ntango tokolanda mbela na mbala oyo ezala aso final yango wana biso nyonso tozala kolala te biso kotelema mpona kotala bandeko na biso ndenge makambo ezali kokende na kati na mboka na biso donc mobilisation générale oyo ezali koliki ete ba SLC na bai nyonso baza kolanda biso libanda to kati na mboka batiki tokotika te kino suka toza kokoba. Merci mon amboka Jonas Tchombela pour la disponibilité na yo et ko éclairer ba Congolais nyonso bazali kolanda c'est net moment. Merci. Natondio.
Alors, Congolais, Owazali Kolanda, Vision Plus TV, vous partagez également, vous abonnez à la chaîne YouTube, il y a Vision Plus TV pour nous avoir information. Il y a Congo en temps réel. Tokomeka, symbole un peu l'objectif. Il y a Nini Nabiso à l'Élopé, ils ont éclairé les Congolais, mais pour se poser la question, mon sous. L'élo, Tomeka qui a la constat, na commune, il y a Ngiringiri, na Rotambola Nabiso, avenue où ils allaient relier. Ba ressortissant, il y a commune, il y a Ngiringiri, commune, il y a Makala, il y a Bumbu, au bazalaka tronçon, il y a Elengesa, Gambela. Bazana quand il y a difficulté, moko, je me suis posé la question, est-ce que vraiment gouvernement ezali komona bango et mona kamakambo elekaka kuna, est-ce que gouvernement pendant 2 ans mobimba Nzela est boukani et commis délabré, Nzela est commis impraticable pendant 2 ans. C'est-à-dire, il y a 2 ans, on va connaître la révolution de la modernité, 5 chantiers, mais 2 ans, on a. Et c'est pas ici, c'est pas ici, fruit, il y a Makambo, il y a projet, il y a révolution de la modernité, projet, il y a 5 chantiers. Pourquoi est-ce que le gouverneur de la ville a kangi mis devant Makambo ya boye? Parce que ezali vraiment côté à Pasi mingi, bato oyo bazalaka, bato ndisaka bazando, bato o bato ndisaka ba wenze, bato o bato ndisaka ba bureau, bato o bato ndisaka ba service ya l'état pe mosusu. Bavanda na commune wana ya Makala, bavanda na commune ya Ngiringiri, bavanda na commune ya Bumbu pe également, l'avenue wana. C'est-à-dire commerce pe mosusu ezali kosala mawana bato bazali kosala transport manque ya gagner ezali na avenue wana kolinga koleka et comme difficile et comme bato il faut baleka na ba trottoir et comme bato il faut baleka na place balabala ya bato et comme vraiment très difficile et puis en plus les mal est commis ceux qui ont outil na victoire. Image comment bato bazali ko vivre kuna torosé na peine un gouvernement bazala vraiment batia vraiment moyen possible pour bongisa place wana po zali pasi mingi total un peu ba image tokutani bongo prochainement pour la édition mosusu na Vision Plus TV bana mboka nyonso bo s'abonner massivement et puis bo landa bo partager na ba émission na bino et surtout na cœur conscient. Voilà, au revoir.